Restez informés sur la proximité et dans le monde avec la radio et télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour en français. Merci de nous rejoindre pour vous informer, madame, messieurs. Voici les titres. Une personne a été tuée par balle dans la nuit dernière. À la une de l'actualité, la République démocratique. Et en langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Olé mbote na ba polière, ba FARDC, ba JIR, ba PCR. N'impact pas idéologie. Swahili Katangé. Ba fani ya juu à télévision, tunamila mukia, tunapika nafsi. Anarudia tena. Kiluba. Et Kikongo. Vous informer est une autre façon de vivre avec vous. Radio Télé Lubumbashi Djoua. Nous sommes au centre de vos quotidiens. Jeune tout ya cité de jeunes bana ya quartier bongonga ngonga ya yoka lokole yango yo bana ya kabula meshi bokabol déjà bakiti pona lokole to bosanité bana kilela balanda bazolanda na bango lokole na impact pe idéologie bana ya quartier crapé ba kraka na bango na pointe toko banda yoka lokole pona koloba nini. Chaque date ya le 6 décembre Mokili Mobimba SCPLaka journée ya Saint-Nicolas. Par rapport lokole ekita ki komona bazan fils na école ndenge bazo sepela pe Saint-Nicolas ndenge bino moko boyebi na ba témoignage Saint-Nicolas alelaka na ye bazan fils na impact pe idéologie lokole tige na impact pe idéologie bandeko babolingo. Chaque date ya le 6 décembre Mokili Mobimba et célébra ka fête ya Saint-Nicolas. Qui dit Saint-Nicolas tozomona bazan fils ya école maternelle lelo basalaki lycée Bosangani veut dire pour la ko sepela grand jour au Saint-Nicolas a sepelisaka bango na yango lokole tambola ki pona ko mona par rapport bazan fils ndenge bozomona toujours bazalaki na kati ya ko sepela fort ko sakala na baje moi ba échange ya cadeau na bazan fils ezalaki na pointe botala ndenge moi ambiance et les kaki tige Saint-Nicolas azalaki papa moko bien abandaki ko faire réjouir bana na biso de son vivant abandako pesa bango bonbon abandako pesa bango ma jouer de divers jouets mais akufaki mokolo ya le 6 décembre esengelaki lelo to souvenir quand même papa na biso Saint-Nicolas ndenge toujours ezalaka na yango bas enfants tous les lots bazalaka kaka ya ko sepela pona ko kanisa Saint-Nicolas na ndenge toujours alingaka bas fils yango bomoni bana lelo bazana esengo ya fort par rapport ya grand jour na bango Mathieu c'est que bien c'est que mbote to vidéo na Saint-Nicolas fête ya Saint-Nicolas pona éducation to changer page to kende na centre ville ya Lubumbashi to na commune ya Kampemba Tinel ya chaussée de Kasenga na avenue de la Paix ba bandaka ba travaux na impact nyo surtout ya kobongisa mais ba silicité ba entamé boulot mususu pona kobongisa ko zo ba carreau ko buka ko tondisa na mabulu o eza vide olie ba silisa o ba bandaki liboso ba bandi musala musu nde toujours balobaka ko tonga sa ko silisa ezako bebisa lokole tige bandeko babolingo ko sala musala sa ko silisa ezali bongo ko bebisa azali bongo na rond-point de la Paix na Tinel oye kenaka mingi mpanzi ya Bel Air Savonnier na chaussée côté o misala ya ko bongisa bande ya droite awa e suka na nzela depuis ba planer ba boy ko couler goudron awa bande bazali ko lela balobi ete masolo ya embouteillage ezali ko sila te melikambo ya ko kamwa entreprise ezalaki awa batika musala inachevé par ce gouvernement provincial et silisa mbongo na bango te meto kamwe ba ke
ko fixer sur ba budget ya sika pona kolongola ba karo ba remplacer bate ya sika. Problème ya tinel ezali karote ezali bongo likambo ya embouteillage. Est-ce que soki ba changer awa embouteillage ekosila ba loba te po bazwa zero ya balabala hii olie ya kutengeneza hapa banaanza kutosha tu makaro kazi yenyewe abaisha hata banaanza paka kutosha makaro. Tunalombeko tu guvernema angarie atuangarie kwa mambo ya balabala yetu hii baishe kwa hii balabala abayaisha bena tosha paka makaro kote yango ezala na bote ya kitoko na karo ya sika ezali mabete me likambo ya kabaila ezali likambo ya embouteillage. To sala musala malamu pona kosepelisa population me boye ezali gaspillage pona mbongo ya l'État. Quelle lecture de gêne, de recueillement, les mauvaises JC Musée là toujours continuer l'information des sociétés kaka centre-ville ya Lubumbashi to lobela busoto centre-ville ezana busoto ya trop surtout mingi oyo ba mama to ba papa ya marché pirate batika ka mingi na ba soiranta koyeba te nini ezo sala ke changement ezalati li kambona motote lokole tige eza pasi pe mawatro toza na centre ville ya Lubumbashi lokole salaki constant pito pona koloba nini kaka busoto ekomi tellement trop na centre ville mobimba batutu oyo batekaka ba marché pirate après avoir koteka na suka bakendaka ba Palestine na bango kasi na suka koya na tongo bino moko boyebi busoto oyo etikalaki na butu na tongo eza kaka pembeni ba busoto ba mai ya solo ya fo na nzila velela yango lokole lobaki pamba il faut ebeta par rapport centre ville ya Lubumbashi miroir na kati ya ville ya Lubumbashi ezo mérité bopeto na pointe kasi ba système o bozo mona na misu mawatro to tika information de société to kota na politique kasi tozo pumbwa ndeke na ville province ya Matadi précisément na province ya Congo central kuna Chivundu potanage na kati assemblée nationale entre ba député pona nini kaka kozongisa o bazongisa ki gouverneur ya Kalambai pona faire ya vidéo o ele kaka et ça li vraiment méchant ba potanage ya trop kuna li kambona motote lokole tige bandeko babolingo gouverneur ya Congo central Atuma Tubwana azongaki deja na kiti na ye na décision ya vice premier ministre intérieur Gilbert Kakonde yango wana kote kuna na assemblée provinciale bandeko misusu zaki ya koyinda mabe ba député misu baza pour misu bazalaki bongo contre retour ya gouverneur Atuma Tubwana boyoka ndenge population ya ba Congo bango mo bazali kolela balobi ke balongolaka gouverneur oyo bazongisi wana. Pourquoi vous avez sabino biso soni? Boko ko soit gouverneur mususu te o ba député boko sala na bien. Vraiment c'est vrai ça. Donc gouverneur obino ba député boko sala bien isaka atu. Place ngana zo sala. Nazana mwana za moko sala GD. Moko zo présenter ne oyo. Mais banda atu zo pouvoir. Dilelo nazo kambongo na banque, alongoli biso na banque o maboko banque, nzoka pa fita ka biso sute. Ale bino bande ngona kala betele maboko. Kolongo la batina gouvernorat. Où est la intérêt à peuple pour qu'on soit gouverneur Moussoussou ou pour qu'on soit là bien papa bon qui ça à venir il y a 2023 bon qui ça à venir il y a 2023 bon qui ça yango lelo cause la lobby tende à toi Satan walo la kita ayaka na ba ange bon lingate tango à toi zokende na ba député mususu bokende non population mutavota kiyo atute wela ozala bien na population na yo message yango na ko pesa bino kasi boye baete na mokolo ya lelo oyezali bongo jeudi le 5 décembre premier ministre Ilunga Ilukamba alobi ete senge na vice premier ministre apesa ba explication et sali ndenge nini azongisa gouverneur ya Congo central parce que yango nde za ko créer ba fujo na mopanzi ya Congo central tangu tolobaka ete na mboko toromona mingi tokoka ya troka si motema ezalaka monene biumvika.
Bien vu ka JC musée la ndenge toujours tolobaka soko kipe politique te yango ro kipe yo et puis politique e matisaka mutu kaka politique wana pe e bomaka mutu effacer yo to vidéo na politique to kota na musique. Na musique pour la kolobanini alanga nzembo na kombo ya Benyamabo patron ya orchestre Shock Star akufaki na hôpital général de Kinshasa ex Mama Emo yango lokole ebetaki par rapport ya souci wana po ba artiste musicien congolais babungisi moko na bango kasi par rapport pour na kamwa elengi ya ba nostalgie ya ba nzembo oyo asalaka bokoyo kapé extrait ya nzembo kitoko ya célèbre Rihanna Bolanda JC Muzila. Bandeko babolingo Kongo mobimba ezali na mawa ya koyebisa bandeko ke tobungisi musicien monene na kombo ya Benyamabo oyo akufaki bongo mokolo ya mercredi le 4 décembre na Kinshasa la capitale azalaki bongo na hôpital général ex Mama Emo. D'après ba source ya hôpital wana ba responsable balobi ete azalaki bongo na réanimation pendant 2 semaines kasi après azongisi molimo na ye epai ya nkolo atali auteur compositeur et puis a composaki chanson moko na kombo ya Rihanna. Et puis azalaka na boutique na ya biema na kombo ya Scarpa Omo kasiboye ba ete akei atiki mwasi na bana kasiboye ba ete leader ya Shock Star ezali bongo Benyamabo yemoko kasi asangisaka orchestre wana na ba musicien ebele ba utana ba orchestre ya bato misusu lokola Defa o Matumona Bozi Boziana Juna Jana na azali papa ya Maître Gims Joe Mali et puis na Roxy Chimpanga après wana abakisaki ba misusu na kombo ya Bengali Petit Prince de Baba El Shabab na Lasa Carlito kasi Benyamabo akei atiki bongo bandeko nyonso na mitema pasi kasi boye bape lisusu ye azalaki bongo administrateur ya esika o babengi na kombo ya Zamba Playa na kala ezalaka bongo Samba Playa tolobi bongo molimo na ye epema na kimia. Ndenge toujours balobaka alanga nzembo akufaka te bayebaka ye na ba œuvre wana œuvre na ye ye moko pe azalaki auteur compositeur ya nzembo wana ya kitoko ya nostalgie boti kolanda célèbre Rihanna kasi bomoni babilongi ya kitoko oyo embaki na ye ensemble grand-père Bozi Boziana de Baba El Shababa Lasa Carlito bazalaki vraiment ebele poto tanga bango nyonso te bilengi wana mais lelo eboteli biso souci mawa vraiment paix à son âme. Ndena elema ya liwa ya Benyamabo esali ke tokanga livre ya magazine d'information ya lingala facile ya soiranta ya lelo merci ya trop na bino tout bozalaki na kati ya ba Palestine pona kolanda biso merci na Eric Mukoma sima ya caméra merci à toi na Alec Animu asimba ki montage merci à toi na Simon Pierre Kalenga o ya sala ki te bozwa bilili ya vrai tokotolo na régie finale ndenge toujours bozo mona kasi avato kabwana bandeko babolingo moi l'ICC et salaka bien l'ICC ya lelo na lobi nini mbwa azalaka fanatique ya orchestre Maison Mère te kasi soki atomboli likolo abinaka dansi ya lobeso koleka ta ba musicien ya Maison Mère ya lelo esuki awa. Radio-Télévision Lubumbashi Djoua. République démocratique du Congo, Association dynamique des jeunes du Katanga, ADJK en sigle. Déclaration par rapport à la destitution de son Excellence Monsieur le gouverneur du Haut-Lomami. L'ADJK, très soucieuse par rapport à la